ya République démocratique ya Congo bilenge ya Filika pe bilenge ya mokili mobimba. Tango ekoki obolandaka ya bino émission Elikia ya lobby. Oyo ekelama na tina ya ko informer, former, conscientiser, sensibiliser pe mingi ko plaider ba vraie cause. Oyo ezozongisa bilenge ya Filika pe bilenge ya République démocratique ya Congo sima pe lisusu ezali émission oyo to interpellaka conscience ya ba autorité banso oyo bazali en charge de la jeunesse na tinete bayeba na ko jouer rôle na bango malamu pona bilenge po ete elenge lobi po azala elikia pona mboka esengeli lelo azala encadré, éduqué, orienté, préparé étant que pépinière oyo esengeli bobatela malamu polobi ebana kobota mbuma na yango ya malamu na nzela ya makanisi pe misala. Émission oyo epesamaka na wabino mosali Tata Timba Maswama, autrement dit d'une fils de Nesonyanzila Fumukusu Kiambunzala Panda Nangola. Tel père, tel fils. Oyo toye ko bundela bilenge, tozala mo bundeli na bango, molobeli bango, pe lisu na bango na maimanso oyo ezingami bilenge ya Congo pe ya Afilika. Sujet du jour tokolobela lelo, banani bazali na charge ya encadrement ya jeunesse congolaise. Banani bazali na charge ya encadrement ya jeunesse congolaise ezali motuna. Oyo bilenge batuni, banani bazali na charge ya encadrement ya jeunesse congolaise. Tala nanzela émission mokolo ya lelo. Vendredi, le 3 décembre 2021, toyeko analyser sujet oyo po ezali mutuna oyo ezo tungisa mingi bilenge ya eleko oyo. Talatina ya bino mosali toye lisusu tokabula makanisi elongo na bino bilenge pe balandi banso ya vuva mu télévision bonsomi, télévision Boania, télévision ya mayele pona ba yindu. Tokota na mozindo ya sujet na biso oyo totalisi banani bazali na charge ya encadrement ya jeunesse congolaise. Sujet oyo ya solo ekomi kotungisa bilenge ya République démocratique ya Congo lelo. Ekomi kotungisa bango pona nini pona kotala réalité ya jeunesse congolaise lelo ezobala na lisusu te na avenir na bango. Et jeunesse ya lelo akomi ko perdre confiance. Jeunesse ya lelo akomi ko perdre avenir. Toyebite nasuka ya émission oyo balandi bokososola bokozonga lisusu na espoir oyo ezoluka ko kima bino to ezoluka ko bunga bino na période tozali na yango oyo. Tant tozolobela période tozali na yango oyo ezali période nini bandeko balandi bilenge période tozali na yango oyo na elle spirituelle ezali période moko oyo biso jeunesse tokoki ko sakana nango te. Na elle spirituelle période tozali na yango. Po na nini? Po période oyo ya ngonde ezali période oyo balakaka. Parce que Congo, République démocratique ya Congo, ezali pays prophétique. Et tant que pays prophétique, batika malako, batika prophétie. Et na kati ba prophétie wana, jeunesse azo se retrouver na kati. Et voilà, jeunesse wana balakaka ya 4e génération. Nzokande génération toza nango oyo, yango génération ya 4e génération oyo tozo vivre lelo. Oyo génération ekoya ko changer makambo.
génération et changer système. Génération et bongo la makambo nyonso oyo tozo vivre lelo oyo bilenge bazo tuna lelo banani au juste bazali na charge d'encadrement ya jeunesse congolaise. Wana elle spirituelle et na elle politique. Période tozali na yango oyo. Ezali période moko ya kosaka na yango te. Bayi politique, ba politicien na période oyo tozali na yango batelemi. Pona nini? Pona kolengele mabongisi ya ba élection. Bayi politique batelemi na période oyo tozali na yango. Et tant que les politiciens ba telemi na période oyo ba oyo bazo accompagner mo banani ba o bazo soutenir bango banani ezali kaka jeunesse yango émission lelo ezali vraiment na tina mingi pour la jeunesse congolaise to landa yango vraiment na bokebi nyonso na tinete to tirer leçon oyo to koyeba na ko kabola na bino na nzela ya émission oyo nini biso bilenge esengeli toyeba pe nini oyo esengeli to sala wana elle politique soki tokei na elle scientifique kaka génération période toza nango oyo ezali période oyo ezo nécessité ba changement ba invention ba développement période toza nango oyo mais est-ce que tozo vivre yango sur terrain? Est-ce qu'il y a solo mboka na biso Congo ezo développé? Continent na biso d'Afrique ezo développé? Tala mituna nyonso wana na nzela ya émission oyo tokokabola makanisi na tinete to tirer na eteni oyo esengeli puto ebanako tambwisa biso malamu na eleko oyo tozali na yango kasi biso tokozala kaka mingi na kati ya sujet na biso banani bazali na charge ya encadrement ya jeunesse congolaise mutuna wana etuna mingi bilenge batuni yango mingi kasi ya solo batunaki biso yango na nkuku ndenge bilenge bango balobaka na se mais kasi biso ya bango mosali tokoloba pe na se te tokoya na tenda kongolo na tinete toloba ba oyo bazali en charge ba oyo bazali chargé ba prendre conscience par rapport à l'encadrement de la jeunesse actuelle. Parce que jeunesse est l'élo. Ce qui te limité. Ce qui te sali quelque chose de na période oyo. Toye bayango ezali génération mobimba oyo ezo tombé vers échec. Nzokande ce qui jeunesse, il y a génération oyo ba tombé vers échec, ezali nemboka na biso Congo est tombé na échec. Mais kasi ezali kaka Congo te. Ezali kaka Congo te et tombé na échec. Et kozala Afrique mobimba et tombé na échec. Il y a émergence, il y a développement, il y a nuance ezali et tombé pour nanini pour jeunesse congolaise, azui et lenté, il y a décollage, il y a déclenchement, il y a émergence, il y a développement pour le Congo et pour l'Afrique. Parce qu'Afrique, la Congo pour le développement. Et l'Afrique ne s'en sortira jamais sans la République démocratique du Congo. Nous avons des populations de la République démocratique du Congo, majorité des jeunesse. Pe jeunesse yende azalaka na réalisation ya makambo nyonso yende main d'œuvre yende azalaka na terrain yende asimbaka biteni nyonso oyo tosimbi lelo oyo komonisa bokasi énergie mais kasi jeunesse wana soki azali na conscience wana te ezali problème kasi tokende pondo ba oyo bazali na charge ya encadrement ya jeunesse congolaise. Ya solo bandeko balandi tant que lobby jeunesse elingi oloba
ezali tranche d'âge moko oyo ekambami na l'état. Ebongo l'état yango yenani oyo akozala na mukumba wana na charge wana ya ko encadrer jeunesse. Pour votre information, chère jeunesse, premier responsable pour l'encadrement de jeunesse na mboka na biso Congo ezali nanu le président de la République étant que le garant de la jeunesse. C'est le président de la République, le premier garant de la jeunesse. Tant que le premier garant de la jeunesse, c'est-à-dire politique d'encadrement, il y a jeunesse wana et route pas naï. Ba stratégie, ba éducation, nion sur ba orientation et route pas naï. Tant que route et pas le président de la République a quitté la ronde chef du gouvernement que le premier ministre. Moutomi Bale wana ou azali na charge et encadrement jeunesse congolaise. Le premier ministre na tournaye tant à centraliser yango, azui yango à localiser yango na canal ya ministère ya jeunesse. Troisième personne, totanga tant tozo évoluer. Potozongi la lisusu te. Ministre national de la jeunesse. Troisième responsable pour l'encadrement de la jeunesse congolaise. Et nandenge boyebi mboka na biso ekaboni na ba province. Après, ministre national de la jeunesse est quitté directement na ba gouverneur ya ba province. Ndenge biso na ville à Kinshasa. Tozali na gouverneur na biso Papa Gentini Ngobila. Oyo tobengaka mingi l'homme de Kinibopeto. Yewana azali premier garant de la jeunesse quinoise. Tant que l'on a un niveau de gouverneur, wana bazali 4e. Parce que le gouverneur azali na gouvernement naye, qu'on appelle azali na ministre en charge de la jeunesse, 5e. Tolandaka malamu. Ba ministre provinciaux, ya jeunesse. Bangosu bazali na charge na responsabilité par rapport à l'encadrement ya jeunesse. Tant que l'on a un niveau na bango tokiti na ba commune, ba bourgmestre, 6e. Kaka pour l'encadrement ya jeunesse. Tolongwe na niveau ya ba commune, tokiti na niveau ya quartier, ba chef de quartier, 7e. Tolongwe na niveau ya ba quartier, tokiti na niveau ya ba localité, 8e. Tolongwe na ba localité, tokiti na ba veni, 9e. O ba bengaka base. Etant bolo ba boto kaka base, ya mwana de base, localité. Ba veni na biso. Et na ba veni nyonso en réalité, et sengeli ezala na structure ya jeunesse oyo azali na rôle ya ko encadrer jeunesse. Est-ce que na mboka na biso Congo eza ndenge wana? Esalimelaka ndenge wana? Ba mituna eza kama ebele na sujet oyo biso toye kaka koloba oyo ezoloba mana kuku na tinete ba décideur ba prendre conscience. Toyebi ete na ba onyoso bazali interpeller po na nini te tokende komona bango tokomisela bango ba mituna oyo bilenge na cité na base bazali kotuna po na avenir na bango. Parce que bazomona avenir na bango ekomi ba illusion. Bazomona lisusu clarté. Jeunesse à lobby, azomona lisusu clair et avenir na yete. Toko kita na terrain na tinete toko tuna mutuna responsabilité na ye na rôle na ye nini oyo asalaka pour na jeunesse pour jeunesse lelo abanda kotuna mituna ya boyi. Ya solo
na émission oyo tozokende point par point. Ce qui tobandi na premier responsable il y a encadrement et jeunesse qui est le président de la République, son excellence Tshilombo Tshisekedi. Vraiment émission auto dédiée au président de la République étant que le premier garant il y a encadrement et jeunesse qu'on a interpellé conscience à président de la République parce que réalité il y a encadrement il y a jeunesse congolaise lelo ezali bafoué et par conséquent jeunesse azali abandonné délaissé par manque d'encadrement. Talatina toye lelo ponako lobela yango sujet oyo pour ba autorité ba prendre conscience sur l'encadrement de la jeunesse. Poete mboka oyo ezangi jeunesse ezali mboka ya kokufa. Mboka oyo ezangi jeunesse ezali mboka ya kokufa. Siko biso Congo bilenge balobi lokola tozana bilenge te. Est-ce que Congo ezali ya kokufa? Est-ce que Congo ezali na problème? Oui. Congo ezali na problème. Congo ezali na ba problème ebele oyo lelo ezoluka solution. Solution wana banani ba okumba yango. Mais ezali jeunesse. Président de la République ezali jeunesse. Tolandi porte-parole ya gouvernement. Azosenga na population ba soutenir gouvernement pe ba soutenir armée na biso ya Congo po na est na biso kuna mokolo na mokolo batu bazali kokufa. Siko ba nani oyo ba ko motiver armée na biso wana. Soki ezali jeunesse te. Mais jeunesse wana ba kozala na état de conscience nini. Président de la République, c'est vrai, tu es bien na bureau na yo ozali na ba conseil à jeunesse. Tu reconnaître les sous kokota non na pouvoir président de la République, projet il y a 100 jours et jeunesse azalaki prioritaire na projet wana. Parce que conseiller principal près du chef de l'État en charge de la jeunesse azalaki troisième conseiller nommé. Donc président de la République a considéré qui jeunesse. Yango azwaki conseiller wana azala penenaye pour ateli sakaye makambo eteli jeunesse. Siko wuta banoma conseiller wana kino lelo. Nini oyo échanger, nini oyo activité comme activité oyo jeunesse akoki ko palper ba action outil à travers ya bureau ya conseil wana. Ce que ezali émission eliki ya lobby o ezali tribune na jeunesse pour na ninité bilenge baye baba activité oyo bozo sala pour na jeunesse pour bilenge pas bazali na yango bazali informé. Problème à communication. Voilà wana ezali niveau ya président de la République o ezali le premier garant pour la jeunesse congolaise. Vraiment jeunesse eliki na biso président de la République message eleki ndenge bosengaki na tinete ayeba nako encadrer jeunesse na ye ya mboka Congo. Chef du gouvernement, monsieur le premier ministre, ya solo bino bozali wana pona ko gouverner Congo, bino nde bozo gérer. Et jeunesse kaka bino. Tala jeunesse ya mboka Congo lelo. Chef du gouvernement. Tala état de conscience ya jeunesse ya jeunesse congolaise lelo. Tala environnement ya jeunesse esika zo vivre. Est-ce que jeunesse ya solo jeunesse azo participer ko contribuer pour le développement ya mboka parce que Moutaza censé peut-être zali premier ministre o ya kokolo baki oui jeunesse azo contribuer biso to tuni kaka. Est-ce que jeunesse azo participer peut ko contribuer pour le développement ya Congo na ba domaine nyonso.
Ce qui n'a pas domaine nyonso. Bongo ba pasi oyo ezingi Congo po na nini ezo persister ndenge wana. Ba guerre na est ezo persister po na nini. Est participation ya jeunesse ezali. Banzala bipai pasi. Est-ce que jeunesse congolaise ezo participer, ezo contribuer pour na kolona biloko kolia. Toyoki na ba média na matadi kuna ba navire ya ba Piodicée Kangi. Est-ce qu'il y a solo vraiment pour navire ya Piodicée pour na ba festivité? Jeunesse congolaise azali alobi jeunesse azali utilisé manque d'emploi pasi na pasi ezingami na environnement ya jeunesse nde to interpeller le premier ministre et le chef du gouvernement na tinete boyeba na jouer rôle na bino malamu pour la jeunesse. Tala jeunesse ya lelo ya Congo. Image nini bazo présenter jeunesse congolaise vis-à-vis à monde. Jeunesse kuluna, phénomène kuitse koti makasi na Congo. Oyo to éviter gouvernement, est-ce que bozo contrôler yango? Masanga bipai ya ba drogue ya ndenge na ndenge. Ils ont apporté à jeunesse. Ba hôtel. Ba comportement aux jeunesse azanango lelo. Mais chef du gouvernement, vous avez un rôle à ma casse, c'est pour la jeunesse. Jusqu'à quand? Dans le moment où tu as commis dans une période de lobby, tu as la sujet au lelo. Voilà, on a une interpellation à niveau du chef du gouvernement par rapport à l'encadrement, il y a jeunesse. Tu as un ministre national de la jeunesse par rapport à l'attribution de rôle. Pour l'encadrement jeunesse, son excellence. Awa tolobaka mingi bakombo penzate, peut-être ko lisez. Ministre national de la jeunesse. Jeunesse azolela. Jeunesse azana ba inquiétude makasi. Jeunesse azana ba confusion tellement makasi. Azo se retrouver sous souti. Au juste ezaka nini. Au juste ministère na biso azali to azate. Pour bilenge balobi bazomona lokola ministre azate. C'est vrai. C'est pelaki. Tant ministre azui kaka pouvoir à réorganiser, structure au ezali censé pour l'encadrement jeunesse au tobingi conseil national de la jeunesse. Mais bilenge batuni son excellence. Est-ce que organiser l'élection à niveau national ils ont une priorité pour na bino pour na kokota na pouvoir na fonction wana bilingi bazali gotuna o esalemaki le 7 août 2021 na Kisantumbwe la loge boyebi yango malamu et ba élection wana lelo ekumbeli biso division séparation kokabwana entre comité sortant et comité entrant. Boyoka nyezate. Et yango zomona jusque là activité moko esalemi ezate. Bilengi batuni excellence. Pona nini te bobandaki nanu kosala état de lieu ya jeunesse congolaise. Koyeba ndenge ezaleli, ndenge ezo fonctionner. Est-ce que ko organiser ba élection il y a Conseil national de la jeunesse, une des solutions. Bah, mais tout n'est belé. Qu'à cela ne tienne, tu as un terrain, tu as son excellence, monsieur le ministre. Nécessité, pour ça qui, bango, n'a-t-il été convoqué, assemblée extraordinaire élective, il y a Conseil national de la jeunesse. Tu as son excellence, Bozana Mkumba Makasi. Pour la jeunesse congolaise, Oyo Afrique Azozelila. Et charge jeunesse à la mutuna bino. Parce que jeunesse azotuna nini. Azomona azali abandonné. Activité moko zo salemati. Amituni. Est-ce que ministre Nabiso azali kofuta mate?
bureau na ye bazali kofutama te, bazali ko bénéficier ba avantage te. Mais ceux qui bazali kofutama nini bazosala pour la jeunesse, ba activité nini oyo bozosala pour la jeunesse, pour jeunesse ayebi yango te. Manque de communication. Communication exatée entre ministère et la jeunesse. Exatée. Comme le ministre national de la jeunesse. Jeunesse ayebi yango te. To la sabino liliwana. Mais na émission te émission zoya. Ça passe. Nyoso wana ezali manque de communication. Et na kata ministère de la jeunesse tozali na nouvelle citoyenneté. Attribution ya secteur wana tozo tuna ezali juste nini par rapport à encadrement jeunesse. La jeunesse ya lelo moral na ndenge ezali. Parce que routine de jeunesse na ba centre. Est-ce que c'est vrai faut bana na ba centre kuna? Comment bozo bana na sika ya suka ya bandeli botiki ndenge wana? O ezali nanu moral ya jeunesse congolaise. En fait, que la jeunesse est la responsable. Vraiment, ministre national de la jeunesse, vous allez interpeller pendant la émission ya mokolo lelo. Natinete, bon jouer rôle na bino malam, bon quitter na terrain. Quitter na terrain, vérifier na ba province. Tozui ba information ba province est belé. Jeunesse ezo fonctionner té. Ba organisation nyo so jeunesse ezo fonctionner té. Et province, province, tu peux ces exemples, il y a la ville de Kinshasa. De ce que tu quittes la ville, province de Kinshasa. Et quand tu peux ministre national de la jeunesse par rapport à la rôle notre interpellé, awa, jeunesse azali abandonnée, bafouée. Jeunesse azali na état moko inconscience à makasi. Oyo ezo nécessité prise de conscience. Mais tozo baté et ces ali matière ezali ko zanga to ndenge nini mibeko ezali soi-disant po mibeko wana biso d'abord to encourager ngote po mibeko wana ezali adapté te na réalité ya jeunesse ya Congo, na réalité ya jeunesse à Kinshasa. D'où il faut que le cas politique d'encadrement autostenga qui est pas présent de la République, toujours senga politique d'encadrement moko oyo ekoya kokumba mbongwana changement na kata jeunesse congolaise. Voilà, to kiti na niveau province, to beta mingi, to telema mingi na province na biso ya ville de Kinshasa. Wana tozo interpellé gouverneur na biso ya ville de Kinshasa, Papa Gentini Ngobila, l'homme de Kinbopeto. Ya solo papa ozali na charge ya munene, mukumba munene. Pour Kinshasa ezali capitale ya République démocratique ya Congo. Et jeunesse o ezali na kati ya capitale ya République démocratique ya Congo, bango nde bazali premier bénéficiaire ya encadrement. Ya ba droit nyonso oyo jeunesse esengeli ya bénéficier. Mais comment na capitale na biso to kokutana na jeunesse moko jeunesse wana ezali na état d'ébullition. Jeunesse mi pesi na kwiti, jeunesse mi pesi na kindumba, jeunesse mi pesi na makamoko ya mabe, nyonso na jeunesse ezali ya mabe makasi. Botondi seli jeunesse wana ya Kinshasa ba kwiti. Na veni na coin par coin bomona bazoteka ba kwiti, ba supu na tolo, ba teka ba bombe bimi, ba drogue ndenge na ndenge. Est-ce que ya solo bozo encadrer jeunesse wana? Bozo protéger jeunesse wana afin que cerveau ya jeunesse wana est capable de pas réfléchir, cerveau ya jeunesse wana est capable de pas analyser. Ba entreprise nyonso wana obukumbi wana e uti wapi? Tozo pesa bino ndakisa ya pays toki na monde arabe. Dubaï, okotambola Dubaï ba oba kenda Dubaï ba yebi. Dubaï okotambola coin ti coin, okotika komona barte. Okotika komona te ke sika o bazoteka soki soupe na tolo soki ne ezate. Jeunesse wana bazali bien protégé. Wana tolobi kaka bango. Pe ba pays nyonso wana obokendaka na bolula kana.
ba battre la jeunesse na makasi ba protéger la jeunesse na makasi parce que bongo ya ngonde bo moto ya mutu bongo ya mutu baby ezali pasi talati na bazo baby sa bongo ya jeunesse congolaise yango tolobi toko telemela mingi na jeunesse ya ville de Kinshasa oyo bazali premier bénéficiaire. Ce qui jeunesse à ville à Kinshasa azali na état azana ngoana bongo jeunesse à intérieur azali ndenge nini azali encadré jeunesse à ville à Kinshasa azali encadré te bongo jeunesse intérieure azali encadré exemple utaka wapi e bandaka likolo ekiti tala capitale ya République démocratique ya Congo jeunesse mi pesi na ye na makamunyo so ba fertilité bokumbeli jeunesse ba vie moko ya automatisme jeunesse olé a rêvé pour na développement ya mboka na ye mais azo rêvé ndenge nini ya kosala po akende na ba mikili ya bato mususu tala esika bokomisi jeunesse congolaise nde interpellation et pas ya gouverneur à ville à Kinshasa ezali makasi mingi parce que tozali journaliste d'investigation tokitaki na terrain tokotanga ba commune awa te sinon que ça la bien te mais ezala ba commune na ville à Kinshasa awa ba structure ya jeunesse zo fonctionner te siko ndenge nini na niveau national ba organiser ba élection parce que na niveau national eza émanation ya niveau ya ba province toke na niveau ba ville et puis ba commune siko ba owana ba utaki wapi voilà yango moni mvoalangani désordre na comité wana kaka sika ba autonomie yango kaka lobby awa le 7 août lelo bazali na division na ba terrain ebele ba conflit ebele pona nini po bayebaki penza te ko jouer stratégie nini bakoki kosala pona ko encadrer jeunesse ya Congo pe ya ville ya Kinshasa nde to ko interpeller conscience ya gouverneur ville ya Kinshasa. Monsieur le gouverneur charge na za makasi mingi pona ko défendre jeunesse ya ville ya Kinshasa to ko senga na bino émission eliki ya lobby oyo ezali tribune ya jeunesse to ko beta porte na tinete boye ba ko éclairer jeunesse na ba problème ezo tungisa bango na ba mituna ezo tungisa bango na ba difficulté ezo tungisa bango bon éclairer jeunesse bon communiquer na jeunesse. Vous voyez mon télévision a offert bino tribune pour vous communiquer pour la jeunesse pour vous informer jeunesse. Mais pour oya na tribune la jeunesse faut ala na boyebi ya jeunesse parce que voir mon télévision ezali télévision e boyebi télévision mayele télévision bonsomi awa ha esengeli ko bongama nde toto sengana gouverneur ville ya Kinshasa toko simba ba communauté toko simba ba gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa te mais biso tozo interpeller kaka gouverneur à ville ya Kinshasa papa Gentini Ngobila tala jeunesse à ville ya Kinshasa biso tozali kaka molobeli na bango tala jeunesse à ville ya Kinshasa oyo azo représenter jeunesse congolaise tala eta azanango tala conscience na ye tala mentalité na ye tala comportement na ye menzoka nde bino bozali na ba attribution na rôle munene pona ko jouer pona ko changer comportement jeunesse wana afin que jeunesse wana a comme responsable to offrir bino tribune oyo po bo yako éclairer jeunesse pour communiquer ko solana bilenge pour émission oyo ezali tellement suivi ba oyo bazo compter ko lekana émission oyo ba numéro ezali affiché na série télévision na bino bobenga na ba numéro wana pona nini teto yamba bino boya ko telisa biso ya bino makanisi pe misala ezali nini bozo monisa lelo pona développement ya mboka na biso Congo po elenge na elenge esengeli ya kumba pierre na ye libanga na ye
contribution na ye participation na ye pour na développement to simbi ba politicien te kuna to simba bango na tango wana parce que tala ndenge ba komisi jeunesse lelo tala na ba marche na bango lelo opposition majorité to éviter société civile tala lelo bana classe bana telo bazali sacrifier mais boluki la bango solution éducation à jeunesse relève nini bozo préparer lelo au lobby bako kitana bino ba autorité émission oyo ezalaki kaka pona ko interpeller conscience na bino ndenge deuxième mission na biso ezalaka na émission na biso pona ko interpeller conscience ya ba autorité banso o bazali en charge de la jeunesse talatina to ko interpeller conscience na bino ba konza biso mboka Congo to ebite télévision ezali ngonga ya kolobi ezali belé ya kolobi ezali belé bandeko balanzi pona jeunesse congolaise kasi bolandaka kaka vivant mu télévision bokozalaka informé ndenge nini tokoki kosala po biso bilenge quelque part totelema d'une manière positive noke na ndenge oyo bazokumbela biso mpo na baintérêt na bango personnel non mpo na intérêt ya jeunesse jeunesse ezali juste kaka koutilize bamarche pied et jeunesse yango mpasi ezali na état d'inconscience ayebi na ete bakobengisa bango toke boye bango wana bakei boya boye bango wana bazongi tokende liboso bango wana bakei ezali pasi mingi mpona kotala état de conscience ya jeunesse congolaise mingi tobeti sete jeunesse kinoise yango to interpeller conscience ya gouverneur ya ville ya Kinshasa oyo azali premier garant ya jeunesse ya ville ya Kinshasa bozwa bojouer rôle na bino malamu mpona jeunesse na tina ete jeunesse ya Kinshasa ayebana kobota mbuma na ye malamu ayebana komonisa image na ye ya malamu vis-à-vis ya mokili mobimba par rapport image oyo azo refléter lelo oyo ezoko bebisa ye bomoto na ye ezali kosilisa ye valeur ezali kosilisa bomoto na biso pe avenir na biso ekomi nini matondo mingi na nde bozongisi biyano na bandako nde bozolanda biso tala esika ebendi suka ya émission na biso ya mokolo ya lelo bandeko balandi lelo na baoyo balandi biso retard tolobelaki banani bazali na charge ya encadrement ya jeunesse congolaise ezalaki mutuna nde mituna wana tolaki oyo bazali na charge ya encadrement na toka kotoke baporte na bino na tina ete bopesa biyano boyanola bilenge boéclairer jeunesse bocommuniquer na jeunesse boinformer jeunesse mpo soki boinformer jeunesse te tala jeunesse na bakwiti tala jeunesse na kindumba tala jeunesse na bafitilité bongo avenir na biso ezala nini eliki ekozala te nzoka nde Congo yango nde Afrique ezozelela tala tina oyo lelo tolobeli jeunesse congolaise en général et jeunesse ville de Kinshasa en particulier oyo esalemi na émission eliki alobi na bino mosali tatati mama swama autrement dit din fils de Nesonyanzi la Fumokusu Kiamunzala panda nangola o nazali nangaka mosali ya jeunesse bisika nyonso oyo bozali na musala pona jeunesse bobengaka ba numéro wana ezali affiché pona nini te toko yanola na ba invitation na bino pe pona nini te bo proposer pona koleka na tribune na biso ya jeunesse boya kotelisa biso ya bino makanisi ezali nini soki bolanda biso malamu na sima ya kamera tozalaki na tata kwako maisha biso tobenga bango mingi cameraman ya balongo basunga makina tata mbala oyo tobengaka petit mais costaud soki bomoni bango comprendre baza petit mais costaud na réalisation tosungamaki na Kumungala 9 lumières na montage tosungamaki na Tata Timba le superlatif absolu na coordination tozalaki tosungamaki na Nokondombele Botale la référence de la presse Vouvam biso toseka bango ndenge wana
pour bango des références na biso pona vous voir mon télévision to pesi bino bambote bandeko balandi bino bolandi biso bilenge jeunesse vraiment boza la confiance na émission na bino oyo pona nini te to pesa pe bambote na ba oyo bazo sunga émission oyo ekende liboso to pesi mbote na nganga ngunza mololai na ndenge bazo sunga émission to pesi mbote na président Etienne Pembe to pesi mbote na Papa Vuka Maître Nzambe to pesi mbote na Kilandi Mambutsakala to pesi mbote na Kilandi Monongo to pesi mbote na Serkat Ntoya litoi ya mokonzi. Tokutani mbala ya sima. Botika la malamu.